DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV mbote nabino tozana esengo ya koyeba ke bozali ebele bozali kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV boyebi yebi ko proposer bino actualité ba analyse pe sur ba sujet d'actualité neti otolingi to partager nabino sikoyo, mais avant to kota la muzindo ya sujet nabiso pour permettre to rappeler nabino par rapport ya maladie o ya coronavirus esenge nabiso to mi batela pour coronavirus ezali to respecter ba mesures barrières ndenge ba konzi ba sengi nabiso prévention ezali seul moyen tozali nango ya ko lutter efficacement contre maladie ou ya coronavirus. Alors sujet nabiso ya lelo ezali en rapport na élévation ya président honoraire ya Sénat Léon Kengo Wadondo na rang ya grand cordon de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Zalaki na date ya samedi le 11 juillet 2020 na niveau ya palais du peuple ba élevaki na rang oyo wana ya grand cordon ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Pendant d'ailleurs batubele basaka toujours confusion même lorsque ba élevaki papa wemba à titre posthume koloba ke papa wemba komi héros Kengo Wadondo a commis héros national élevé na rang ya grand cordon ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Donc on est allé oyo a commis héros national ezali président Kalapé président Joseph Kastavo yende ba élevé na rang ya héros national ndenge Kabila Lumumba. Élévation oyo ya Ola grand cordon ya ba héros nationaux Kabila Lumumba visiblement esepeli bato nyonso tote ndakisa Mike Mukibali aboyi ya makasi ya boyi pourquoi ko élever Ola Kengo azali ko mériter à côté nde na est-ce que Mike Mukibali azolo bazoyeba est-ce que Mike Mukibali azolo bazana raison tolanda ina no bon ça analyse biso rappelle que la chaîne YouTube na bino soki na abonné quand vous s'il vous plaît comme ça votre côté sur le voilà, Botiko Landawana Mike Mukebai réaction naie par rapport à l'élévation. Il y a Kengo Wadondo Naran, il y a grand cordon, il y a héros nationaux Kabila Lumumba. Mike Mukebai a boyi selon y un argument naie à lobby que Kengo Wadondo République de Salela Union surtout ko banda bomwana naie classe naie tinandenge akomaki mokonzi tinandenge aye ko kotika musala pe ya Sénat d'ailleurs akomaki mukolo minga zobo ya ka ko lâcher zo continuer ka ko travailler malgré que age là qui sou ko permettre été boyoki eza ba propos moko pe un peu dur oyo et à effriser pena même manque de respect vis-à-vis de la personnalité lokola Kengo Wadondo lorsqu'il dit par exemple ka monaki aza ko tambola le lenga zo tambola wana personnellement nga na sepela ki na attitude oyo wana te na ebité pour la Mike Mukebai alingaki que Kengo Wadondo soki à l'époque ba bourse ezalaki ko fonctionner katanga ki na ba bourse linko ba que l'état lokola tanga sa ki na ba bourse bongo et que lobby ozui ba fonction officielle au saleli ezali sumu
Une chose qu'on doit reconnaître, c'est que Kengo Adondo, qui a été plusieurs fois Premier ministre, Kobanda à l'époque, il y a Mobutu Ti, Toloba Lelo, a assumé qui poste on a Premier ministre, mais également Azala qui peut na niveau de magistrature, Toyebi Moussala Mouné na sa qui peut kuna, et puis le sous na pouvoir législatif, a aussi d'ailleurs qu'au sous qui s'en na pouvoir wana avec présidence ya Sénat ou ya Kumbelaki. Alors Kengo Adondo, je crois, il doit être le seul, si pas le seul, en tout cas parmi rares Mikondi Oyo, dirigeant, trois pouvoirs, surtout possible. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Kengo Adondo Zalaki Mukondi na pouvoir wana surtout et certainement à travailler mingi pour Namboka Oyo, et ça c'est sans nul doute. Et Kengo, ce qu'on pourra retenir de lui aussi, parce qu'il a été souvent critiqué, Tuebi le Lengenini Kagame a kotaki na Bokondi en 1994 tango babomaki président Abiyarimana na bitumba wana salaki ke bautu oyo perdaki, puisque batuti avec Kagame na armée patriotique rwandaise APR tango baye bakoti na Kigali utu oyo bakimaki, malheureusement zalaki na population civile bazwa ko se réfugier awa na soda. Et Kengo à l'époque a telemelaka eloko wana oyo communauté internationale elobaki bafungola nzela batika bango bakota. Kengo aboyaki en tout cas bango bakota, et lelo topesa Kengo raison, parce que militaire wana bakotaka na armes na République démocratique du Congo nde tout le temps ti lelo comme prétexte pour na Rwanda ya kolobaki FDLR bazalaka awa FDLR wana nde bautaki kuna na Rwanda. Kengo a telemelaka yango aboyaki, me muta koyoka ya zalaki te ezala communauté internationale. Mobutu pe à l'époque très affaibli, andimela ki communauté internationale wana batikaki basoda na bakota soki basalaki nde Kengo alobaki nde lelo makambo to ekomeli biso tolongaki to mema ngambo oyo te. Je pense que zali parmi éléments oyo sengeli na biso tokoka konote pe. Donc personnellement naza tout à fait d'accord na Mike Mukeba ite soki soki Laurent Désiré Kabila comme héros national, Kengo azwa titre oyo ya grand cordon ya héros nationaux na moni yango crime te. Donc ezali nango, c'est vrai qu'à travailler pour Namboka, il est vrai ezolo ba mabongo ke yé pena lia kaka nani Namboka ezapeli lisumuté soki muto atanga ki Namboka maele wana zu Namboka tiango peka na service ya Mboka ezali pe vraiment lisumu penzate. Je pense que chef de l'État ndenge basali ke ekoka ozala bongo ezali bongo, mais eloko esengeli na biso ko retenir que Kengo pe akomi élevé na rang wana ezali te ke ezalaki volonté à Félix Tshisekedi. De ce côté-là, nous devons aussi être clairs. La chancellerie des ordres nationaux, en tout cas, transmettant qui na chef de l'État, demande naïe à admettre na ordre national, ya héros nationaux Kabila Lumumba, certaines personnalités, dont justement Kengo Adondo oyo sala randa loyaux service na République. Kengo Adondo toyebi kazali président honoraire ya Sénat, mais zaki yemo côté tozaki pe na feu magistrat oyo auta ekotika biso magistrat Tambwe wa Kaniki wazaki premier président ya cour de cassation auta okufa kalate awa yepe yepe yaza élevé na rang ndenge moko na Kengo, et aussi magistrat Yani Uvungu Raphaël bo se rappeler na yo azalaki juge président na procès à Camero assassinat ki empoisonnaki ye azali juge na tribunal de grande instance ya Kinshasa à Gombe. Voilà les trois personnalités au chancellerie des ordres nationaux à Sengaki, en tout cas na chef de l'État topé le gouvernement pour que bakoka ko admettre bango na baran ya héros nationaux Kabila Lumumba est chef de l'État au cours. Il y a 39e conseil des ministres. Réunion Wani Salemaki le vendredi dernier, vendredi 10 juillet, chef de l'État a réservé une suite favorable na demande wana à chancellerie de Bomoni Kengo Adondo Azali élevé na Rawana, il y a grand cordon, il y a héros nationaux. Nous nous félicitons de cela. La République doit se montrer aussi reconnaissante par rapport à ba fils pe fille naye oyo ba rendre ye ba loyaux service
police mais ezali kaka bakonzi na niveau ya likolo te. Je pense que bato lokola ba Mamadou Ndala ezali bato pe baza ko mériter yango, ba général Boudja Mabe, ba général Baouma ebelo batomba sur champ à bataille bazali tout aussi peut ko mériter hein, bazala honorer lolenge oyo wana. Donc voilà, to komi na suka liso na biso tonga to présenter bino ndenge Mike Mukeba ya réagir hein, na élévation à Kengo wa Dondo na rang ya grand cordon ya bahéros nationaux Kabila Lumumba. Et donc to pesipe moi point de vue na biso makanisi na biso par rapport na yango biso moni yango mabete bien que ya zomo nango mabe mais chacun a en tout cas son point de vue. So bo sepeli botikeli biso like so pe bona point de vue na bino contraire na biso to contraire na Mike Mukeba bo manifester na commentaire aux alapé bien les sous mais surtout bo s'abonner na chaîne DMTV aussi bo cliquer na petite cloche qui apparaître juste à côté de la cloche de notification et to bo santé coronavirus et ali bande ko tomi batel en respectant ba mesures barrières pour prévention les ali seul moyen to nango ya ko longa maladie oyo. Merci encore une fois, DMTV vous dit au revoir.